Bonjour, 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 bonsoir. Na bande kona nyonso o bolanda vidéo oyo. Ngande kona bino ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Na ye kaka pona ko continuer lisolo na nga ya lobby ya batata mwasi yo bongo nanga. Normalement chaque émission na bande ozonga mwasi ma pour batu ba comprendre. Mais lelo penza na zana émission te. Parce que émission na nga il fallait na préparer ngo bien pona ya koluba. Mais tellement na yoki mwa mingi donc esali ke émission wana ezwa jour mususu tata mwasi yo bongo nanga batata mwasi batu batomboki te batata mwasi batu balobi na bango te po batata mwasi baze belenga pe na tata mwasi tolobi na biso eloko te se toloba na mitema na biso mutu ya mutami tali kaka soki ngai balobi na ngai soki ngai nakutai na likambo ya boye soki ngai nasala likambo ya boye plutôt wana yo na nzambe na so ko changer mais siko polémique moko yé na tongo oyo banda déjà lobi na butu bato à côté on la vanda bolamuki na tongo bandi ko telemela mwana mwasa bato innocente bo telemeli ye lisolo nga na betaki muto pesa nga vanda na miniki auto sala vidéo mo atindeli nga na kotisi na komi titre nango réponse na komi réponse tata mwasi yo bongo nanga donc babilo monde wana komi za na kati ya YouTube boluka bomona ngam tu la tindie na lobi sala vidéo alobi bijou mona l'accéléré na te parce que bato à côté na biso abayebinga siko ya bino nini bokanga na mona mwasi bato avanda à côté nanga awa bokanga mi na ye pourquoi eza lisolo na ye te ba lisolo koki kokokana ndenge mo pe bato na mokili ba kokana ka ndebe masole koko kokana parce que c'est loko mo esala ma trop siko ba biloko esala ma trop mo to lobelango ezate parce que yo kanisa za yo boye mwana mwasi bataza innocent atikala opesa nga lisolo te atikala ko lobalanga te ke bijou lobelanga ou bien nini parce que ezaki ye ndenge na bengisa ya vanda biso libale to loba parce que nga ba lobetela nga masolo bato nga na yebi mingi te na lobeta masolo bato misika pona makambo abo famille wana o bino bobengi mona moso bobengi bo druke ni bo dobo lobi na n'importe quoi le na tongo ngala moi moso to sera bien ngala famille na ye to sera bien hein na ko beta lisolo na yete za lisolo mususu e ko kanina ya batu na sai na lisolo 3 jours c'est 2 jours 3 jours na bande ko raisonner sur la robeta on ndenge nini parce que na mona ki ke oui ko beti ça va te bele mabaku botika parce que ba kombo la bino surtout na zana ngolo na tongo awa bozo benga ye bo lo ba na ye za yo mto opesi lisolo no bijwa betango boni boye bino ba baso hein botika na forcer bino te botala makamunanga ezaki conseil eza gratuit mutu na mutazo na part na ye donc na conseil akinde batata mwasi amoni ki azana ba caractère wana atika. Et puis, on a conseillé tata na biso na kombo ya X. Que ce moi c'est aboyo, ils ont fait du monde té. Tellement la muka sala mi sukola sala bo sa bo bandi ko luka ba problème. Bima kele ko luka no musala. Bo bandi ko benga mwana mwasi bato innocent, bo bandi ko benga mobali na ye. Pona ko yebisa mobali na n'importe quoi bijou alobi alobi. Pourquoi ko to ezaka bo? Bo za lelo ko sala te. Eza bato belé. Ba vandi batali vidéo ba kanisi na ndenge na bango mais batikali ko benga mutu te pourquoi pas ko salama na makambo surtout na lobaka na yo zui atanda bute pourquoi pas ko fanda na makambo na mutema swali zo kanisi yo ngola kisaka yo mtolinga mona moso ko leka batu nyonso eza bongo te donc mona bonsa batu na yebisa bino mona moso bo bengi le na tongo aza innocente atika ko pesa nga lisolo na yete lisolo na yeso kaza na ngoso keza ndenge ni na yebite soki pe ko kalina o nga na beti na yebi na ngate parce que bakawa neza ebele nazala bakawa na ta 5 ya bato nga na yebi nazala bakawa batata mwasi bandeko mibali baponela basi na bana na bango ube bandeko na bango basi eza na Facebook eza na vie normale bo nazala bakawa na botika ba polémique ko bo bandi ko comparer comme mwana mwasi wana
oh ça qui soit mobile na nini sur ba média n'importe quoi botika luka ba problème c'est ba problème ezate parce que ngala mona moso to saka bien bino bolinga ka ba séparation ba tuwe pourquoi bolinga ba séparation ba tuwe pourquoi parce que ngava na sala lika mona moso na koyeba lisolo oyo do onga la beti mona moso na yebi ndenge ni yebi mabiti na mopenza ya solo ayebi place ni lisolo wana euti botika no luka ba problème c'est mieux au raisonner na ndenge na yo ovandisa na kati ya motema na yo kobanda kobengaka batu kobanda koyebaka eza malamu te kopesaka ye baide sala émission ozongisa ya kosala émission par rapport à quoi batangi kombo na ye te eza lisolo na ye te siko par rapport à quoi oya kosala makambo wana nyonso botika olukaka polémique esika polémique eza te donc moto akutana na vidéo oyo ntango oyeba motu na makolo te en tout cas c'est mieux luka tata mwasi yo bongo nanga lisolo na betaki bato bakaniseli mwana mwasi bo avanda akote na biso awa kwa masolo na bango soit disait seni te kokana balobi eza kaka yo nzoka mwana mwasi bato eza ye te luka yango oluki tata mwasi yo bongo nanga oko comprendre oluki lisusu réponse ya tata mwasi yo bongo nanga oyoka mwana mwasi yango ye moko alobi makambo wana botika koluka ba problème botika koluka ba polémique donc naza na posa ba polémique te na bandotanga nanga komba batu te na bandobeta masola bato ya musika apesinga déjà livre mobimbo siko na ba livre mobimbo nga naza na masolo wana so yo ya yo likambu na yo kokai na kati wana nga na oyeba ndeni et puis so komoni ke oui masolo bijo abeti nga na sala rango bijo sala nga beta te po yo sala rango nga na kokota la kati ya motema nondeni pona ba yo sala rango. Donc elo muso akoluya te vraiment koto non na mona na tambola na ba côté mususu mais non na mona na côté mo ezela ba kangama na batu lokola koto te boli ko fungola ba misto makama batu do te fo yesu banjo swa bino déjà boli bolu kila mo ba problème bolu kila ba problème tamé bo kangama ke bijo beti di solo na yo alisko mona mo sala ba do kangama na compte ya ni ko na tangi na komba mutu te na tangi na komba mutu te ça on peut di solo na yete. Vraiment merci beaucoup na Lili bino mingi boze la prochaine émission mususu koya nango na titre mususu o na posé suka boye et suka boye c'est pas tout pas suki boye c'est pas suki boye te a peut-être ngala melotine ce ko batu mususu ba loba botika ba kombo la bino nyoso tunga na zana ngala ngo awo botika obundisanga pardon vraiment sengi bino na sala makasi da beta lisolo o ngala yebi te na bando loba te eza na ba venir na ba jour mususu ngala ba losala ngo émission te eza na batu bano saelanga. Donc c'est bon nyoso tuna zana ngona posa oloba na lobi bo luka kimia toza batu biso so tuto yebani mwana mwasi obino bo kanisa eza ye eza nango yete apesi na yenga lisolo na yete soki lisolo na o ngala beta ke kokani na ya ye mais ngala yebi na ngate parce que batu na mokili kutu batu mokili bakokanaka masolo pe ekoki na okokokana mais eza yete o lisolo na ye na yanga kutu na ndenge na vérifier kokani nango te na ndenge na vérifier kokani nango te parce que moi mobali on na bande ko bana kombo ya X azasko na Suisse ake na Suisse c'est pas un psychologue et pas ya Derek Mosi ngam tu n'appelles ça quel conseil. Merci. C'est ça, vous comprenez. Donc botika bo s'abonner na TV nanga Bidor TV masolo ya sika bo s'abonner donc bo partager ba vidéo oyo bo tiaka ba j'aime eza la muto nga na yebi na ye oda yebo ozo sali liboko na obo yo mo muto koyeba bo tiaka ba j'aime ba émission sika pour le moment bo mo na ka peut-être ka boye po na zala nganga moko na yebi ndeni nazo bongisa masolo nanga et puis bo mo na ke mbala sima eko changer ozala lisusu boete. Donc c'est ça on azaki na on a posa oloba na lobi po na boyoka nazo luka titre mo nazo tia awa botika mwana mwasi abatu calme eza yete muto bozo kanisa yete mutapesinga lisolo wana. Merci beaucoup, bye.